Différence à Fali, na bande ko musu ezani. Tango cha voice, tango ngana mituna ka tango zo voice wana cha lead. Tu fallait porter en plainte za na ketchup web. Qui famille a fallait ezani soki ka lelo ayaka liboso 5 pardon. Fallait payer $2000 na 10 ketch ya boya cash. Baluka après un mois finga fali kana sur les cas quand tu na rotana le baba na le bana fali mba mo le baso na le baniso je sais que yo za contre qui Shinzo Razonga na contre ya zonga parce que peut-être ayana poison na poche pour ma leader to yeba et pour yena vie wana ba okabwana te bango na ba dlekechu yé pas aka na kati na ba Karine ba finga fali yango na kendela makama yango na kendela makama kasha Willy Musheni yé kaka. Peuple de Dieu, shalom, shalom les sous-sous. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis, oye kumba makana l'homme de Dieu. Moto oyo, nzamba zako utilisé puissamment le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto oyo, nzamba sopeli mafuta, pona ko pambola bana nzambe nyonso. Surtout que yenda zako kamula satana matoi pote atika bana nzambe baye bako évoluer bien. Oh ba bengsi bino na mo bangé na fête de moisson, il y a 50 jours de jeûne et prière. Oh yeko banda le 28 mai 2023 ti le 16 juillet 2023. Bondi melanga ke satana ko mona makambu na yepe akozala na kokoso. Potour oyo ezali na ba prière ya kafu kafu. Oyo nzambe akomi monisa na nzela ya musali na ye. Chaque jour à Awanakati église à partir il y a 15h30 ti 18h30 organisé Sukiwana sombele suka bisanga ezali mokolo ya clôture dimanche 16 juillet 2023 Awana Aqua Splash oyo ezomi na limité industriel 14e rue sur poids lourd boya à partir il y a 15h30 ti 19h30 boya ko vivre nzambe nenga komi monisa na nzela ya mosali na ye le prophète messager Emmanuel Dodi tour oyo na ba prière ya kafu kafu balobi satana toko buka e makolo pe toko buka e maboko pote asimba lisusu bana nzambe te mokolo yango putulu e komata pe makala makotikala po nzambe ya prophète Emmanuel Dodi akokita pe akomi monisa dit amen. Alléluia. Merci à vous, bienvenue sur Fimbo la Fimbo News. Un grand merci déjà à nos abonnés fidèles. Et puis, Nabato va partager, Nabato va commenter surtout la vidéo Nabiso. Je pense que ça la Rabiso énormément bien. Bah remarque Nabino, bah reproche, il y a ça la reto meka. Kobongsa Moussala comme il faut. Merci déjà. L'équipe technique Mobimba ya Fimbo na Fimbo News. Commençons par Whisky, Ushia et puis aussi à Gauthier. Derrière la caméra, on doit revenir à l'image de Fimbo. Merci vraiment. Bateau tout balinga biso bateau ba partager. Nena no saki bino toza toujours awa pour lancer la bino musala comme il faut. Lelo na yambeli bino Manique de John, la reine de l'internet avec Yeto mais vraiment recevoir tout sauf rien aux actualités pour vous amis placés à vous répondre na ba question na biso. Na bige bengi belle le gela biso Manique na zana lelo awa. Torosola tout au Bosenga na tuna et Rokoma bien rosa vraiment et merci déjà à Dada Ulungu na Suisse pour la benga maman sociale Dada Ulungu merci pour tout merci aussi à Hervé Gogan Mboko Moulatisi à Bière Delix Hervé Gogan Mboko puis aussi à mon ami Megra Mangwana les banquiers Boula Moleke Belé merci pour tout mon ami merci vraiment pour tout mes grands mangouana, les banquiers sans oublier à Jason et Makassi, la de Bundes, 10 ans de pouvoir. Et puis aussi à l'aide de la TIF, 10 ans de pouvoir. Merci de tout Rolanda Bisso, Gaël Ntingi, Mobutu, Mokonza Istanbul, Gaël Ntingi, Mobutu, na Istanbul, on a le bimon côté. Merci pour tout, merci. Tout Rolanda Bisso, Macron Gimbi, derrière la caméra, sur aux amers moral Nanga, au fond, on a Bisso, on a invité Nanga, là j'ai dit déjà bonjour. À Manique de John, la reine de l'internet. Moto Ligola Moto. Manique. YouTube on tourne à tout ça quand même bien na bisoka. Oh. Bien na bisoka avant de commencer. On s'est nzambe merci. Oh nyonso batamaki et bimi. Oh nyonso bat ba sala na molili et bima. Ya kuko ezobima na poisa. Parce que tricage moi ngai salama makambu oyo ya ba chelinga photo oyo prophétie na moi c'est bima
Obana na presque bakangi baba na bandal. Baba petit na nga, ba petit na vanda na bango, ba petit ça oui. Na wanga na bango te reda, ba mwana ba didikos, ba sa bana pona nga. OK. Ozomona. Mutuma lo bana nga tana bimi poza binanga man ke ba koso likamuko ko longola ngote po likamwana ezali kamwa l'état, il faut être très prudent. Po likamwana o longola ngote. Jour ba ya okanga bana wa, jour reda aola sabatu. Aola sabona n. Mutuba kangi eza mwana na mwasi omoni atie perruque jaune, ya rouge. Ya rouge wana. C'est un enfant que je connais. Wow. La majorité ça va na bandal. La majorité va na bandal. Majorité ça va na bandal oh ba mère. A l'équipe mère ndeni ne balile kendeni majorité ça va na bandal. Très bien. Liste ebimi photo nangeza kité du coup mutuma cheka photo na mtema be ya longola na kana. Babima niki pas parmi bato bakina parabata. Na sala nyonso na mo. Tout le monde va photo de circuler. Bon, en fait, na ni na photo nous a quitté. Ezaki na sala na liste mais bato ya motema mabe. Mabe na moni ba modifier, ba zui photo manike, ba bambi na kati. Ba zui nga po na éviter po ba nuire ngai. Nesi sikona nesi na sali 2 jours na prière. Na bimi lelo mutu masoma yo ba luko ba kango biki na tali eti na seki. O omoni gouvernement oyo. Gouvernement ya fachi. So na problème c'est que na zuna musicien. OK. So na problème c'est que na zuna musicien parce que biso na bana ba musicien ki na bongo. Mais kenaza na makamo oyo ko saboter gouvernement fachi ya pasi. C'est donc et apena pasi. On a perçu so ba kainga ni kama ninga sabai ba kena eza touche. OK, ba iba simsora. Parce que les to fana na ne to za emo to fana kimbone pas didikoso wana. Mbele za to fana na colonel na kwa na ba petit ba ye ba fandi. C'est ba luka ba kanga bango. Tambile ko ba kanga bino nyonso association. Oui oui. On se comprendre. On est face à la enquête ba kena manike. Na mesure d'enquête OK, déjà ba kanga ba photo au sambwa. Alors Dieu a fait grâce. Ba petit wana to mamba sala raté to fanda na bango nde na fanda na bango kana koya mama colonel wala bumbi le koyi ngana kende très bien et cette maman la risque et le quoi bena e baby si moral ba parce que baza bana moko oyo bazaka respect ba ya kato kabela ka bango to leka du coup ba to monde ba kangi bango e ba ondima to so mituna ba sala ngo nini ba sala ngo nini ba bimaka nini parce que baza tout le temps na balabala baza en tout cas ils ont dépassé intelligence na biso ils ont dépassé intelligence na biso ils ont dépassé intelligence basala ngo nini ko mona ba tout siko ba bimaka minuit ba oyeba mutu likambo sala alors nga pena bakambo ba bomaki basalaki ba bomaki mutu ba ibaki mutu o nyonso peut sa culpabilité de l'esprit je ne le fais pas. Ah bon mais yo montant au mona ki publication ana ba photo je pense que ça pena bato ba tindela ki yo ba oui na zonango bato ba balinga roto ba mono ne lo mo mabe qu'est-ce qui se passe bato bele ba bengi ngai bato mso neti ramazani ya benga kapai baso ba kainga to kainga tenga be ramazani ozo kosa no po benga ngate o benga no po moni o kanisi ba kainga ngati nga zananga na mutu moka ya motema mabe o tie photo nanga na ebite bona na benga ngo sabotage et déranger qui opé ngablo ani ngone déranger na seka ngo ah bon po ba kutanga na ngote ah là moi dans ça bozwa ngati mais en tant que maman en tant que donneur de leçons aussi s'il faut nazala clair s'il faut quelque chose na ozo legal lelo na ville à Kinshasa il y a une insécurité malgré basa bateau obi il faut ba kangande tête na ba kangi tête oh po bana wana pena bani lokoti moni bana wana ba 5000 francs oh malgré nyonso bazo sala wana ba 5000 francs ba 500 oh mais ndeni tikela kama bon fort ba va bongo comme ta va bongo akiote ka ran akiote ka foi ateka ka cœur intimité c'est que dans la bateau ba derrière ba et ça na bateau ba derrière ba olia mbongo ou bien ba na mbongo ba bombaka ba linga ola kisango te ba otina ba sio ngwapi alors il faut pas commander tête ya mouvement peut-être un mouvement qui est là parce qu'on est à sabotage ba saboter gouvernement Fachi pour président mota CP na mboka na criminel bato bakomi ekotama na obanga
Donc, mon tout pas ma taxi à Banga. Donc, je pense que même le chauffeur taxi, ça la boulot sans problème. La minute où ils ont dérangé, ça comme il faut. Au qui ne pose sans battre na carte. Pas dans Banga. Banga ma taxi. Ah, magnifique. Mais il y a aussi un dans l'État. Non, c'est dans l'État à l'ouka tête. Baloba tête. Soba kangi tête. Oh, non, soba kangi za wagon. Pour moi, bana wana bazana et l'autre côté. Alors, s'il y a quelqu'un qui est derrière. Ah, mais moi, bazana barobenga soki boss Isaac Kaba, soki Kaba wana. Tout le monde ba publication, ba mabokia ba dollar. Donc, ba photo monsieur Ezakara bano lobi ba ne l'autre côté wana ba fandi place moro. Ba mabokia ba mbongo na ba mesa donc nze ba so l'opération, ba so compter, ba so sala compte ya marambo ba uto sala. Kasi yango na lobi te ba sa na place so ba sala yango, ba za ba mbongo ba bombi pour que so monde ba na nzila bo chéri to lingate. Dina malonga te. Viens malonga te. Je profite pour saluer Adela Nazor. L'honorable Adela Nazor na Lubumbashi na pesio ba mbote là où tu es. En tout cas, que du bonheur pour toi. En tout cas, Moussala Malam. Une année de plus. Une année de. Nous avons apprécié Moussala ya Malam. Donc, et porter le bonheur. Donc, Adela Nazor, Azana Koloezi, Lubumbashi. Donc, on a apprécié Bambote et Belé, honorable. Voilà. Ah bon. Voilà, Manique de John, parlons maintenant de notre culture. Culture, la bichou, Pouza, Moutou, Batubayo, Kaka. C'est la claire, c'est la rao, puis na bayo kamanike. Manike, tout là qui tout la munga qui tout le solo arena. Il a fallu pour pas. Après marama stade et tout, le solo arena ba warion baza très focalisé na concert arena mais et après arena no ebete miti to moni fallu pour pas annoncer deuxième date à Robeta bon à Londres, arena et à Londres na Wembley. Aux Utah au Congo. Fallait pas passer à Baninga. Maman Marty, écoute notre. Oh. Nélésité. Au Bakissi Arena France. Au Bakissi à Londres. Wembley. Moussala et c'est un bon. Quand on sait Moussala, il faut réciter ça. Au lieu de battre Moussala, Bazola na Baninga na Sima pour pas passer à battre Moussala, mais ça menace de mort. Fallait au sam sala là c'est que non ngana au sam sala ta obino bozwa ya koswana ta obino bozwa bo critiquer moi je travaille et puis fallait il est tout le temps en studio na été fallait ça ba morceau combien ça ba morceau belé ko na binisa te pour ayemba morceau atiki yango nanu ayembi atiki nanu ozomona il est tout le temps au studio donc c'est vraiment un artiste et musicien. Mais par rapport à Yabaninga, ils ont dérangé, il fallait apparemment. Et dérangé pourquoi? Il peut ça comme un bon. Trop d'avance que les autres. Parce que on est pas ça monter, mais monter battre photo dans le criminel parce que trop d'avance dans internet. La place où on va commenter on comment, ma cambo va ko ça tinga na ça. Et bota ba jalousie yango tobi to occuper tes mikolo. Occuper tes comment? Vous allez stalinga hein. Oh. Ya goreti na isa osom tabengi o problème na ngalo basoki famille na ezi problème ba binga na onga ya go de moi ko s'agita ati maman msusu omoni fali a ça de fierté à drapeau ba beta histoire a fallu longtemps ta fallu azati bon beta jeune Moroboé il est sorti à Bandal il est parti sur le world il est parti sur la trône du monde tu vois très bien sur le trône du monde à cause de son travail et l'autre il m'a surtout balobela batu bongo balobela batu parce que boza motema mabe bo bamba batu mabanga bo marabatu balobela bino que no bwana mission mo beauté nous on avance. Tant que vous avez tout ça, vous avez tout ça arena. Boya. Na arena après on Wembley. Boya. Donc nous travaillons, fallait ça travail. Fallait ça travail. Tout ça msala. La différence ça fallait ça nini na bande. Trésor maître trésor maneno na pression mot place pour ça mettre trésor maneno. Différence ça fallait na bande monsieur ça nini d'après. Différence na bango na yé et ça que bango ba concentrer ba pesa mato et trop na mikala mikala c'est-à-dire ba bureau entourage
fallait appeler ça fallait ça na mukalate fallait au sous les o edi ba diata si ba ya bato ba travailler na ye ba contribuer aka tu vois net sous les ceux qui le to tia sous les a na politique aza meilleur ami à Fali alors ceux qui ont un problème oh et c'est pas que notre esprit sous qui sous leur contribuer. Vous comprenez, va mettre notre sur compte. Dans bazar, ceux qui disent qu'on va falloir tout le monde met les mains dans la pâte. Ils sont à warrior, ils sont sur le thème beaucoup pour leader qui est niveau. Mais bah leader, panique. Bah leader, on se net pas non. T'es mal attendant à combat battu. Mal attendant là, non yo. T'es autant que là pour dire non non bon non autant. Ah. Oh tu es fou là-bas, on t'aime pas ça en fait. Ok. Sans autant comment on fou là-bas. Le fait que tu autant comme on a bien épais ça nous macambalo tu vis autant à tembalo pour en amener comme un système de concurrence ba obache fali na songolo na nini boy tout même na réseaux sociaux et je qui ben attend et si na aussi ici l'inde et si na ngoti comment tu veux annoncer Wembley baba annoncer ce que le kata moko ah hein et si nango et si na balali kongia ba bébé Alali, et Sili, ils sont là martyrs, c'est fini. Ils n'ont plus quelque chose à mettre sur la table. Et cela martyr, pas je tourne. Et Sili, c'est fini. Chose à l'année longue. Tu vas rien tondi, batiquette comme toqué Wembley. Siko, et Sili nango. Babi Boya Bercy. Pour m'aider, t'oses là-bas. T'oses là. Bon, ce que tu l'as, tu l'as mis, tu l'as mis, tu l'as mis, tu l'as mis, Bercy. Même date, tu l'as fallu pour. Il y a des gens qui ont à Paris. Il y a des gens qui ont à place, mais à Paris, pour nous, il y a des gens qui ont passé. Oh. On a des gens qui ont passé. Il y a pas par rapport à quoi pour il y a pas la musique, mais calme. Qualité. Mukolo kuta linga betare na okokati ako mpesa producteur pondo. Eko ba nike. Sakana. O sakana mndele. Manike. O sakana mndele. Mais Arine a un contrat producteur accueilli a signé contrat et tout. Producteur pas ça. Asa makasi. Producteur ali a pondo na loso. Voilà. Mais Manique, on a évité Toyoki qui pose parmi bateaux barokende arena na fali. On a dit que Toyoki. Boyoki na nga confirmé mais on a dit que nga yoki na ngatna. Toyoki ngai na lobela fali po apesa ngilote. Ba nso ba biki no fali ablokanga fali boy ba finganga fali abloka yo fali asela kwelote. Pour vous dire que non fali ce que c'est la ngalikam au c'est la ngaye belé ko le capacité bolamu et betango leader a travaillé biso de s'occuper na bato ma finga pour le bato banda ko finga te ba ko finga baloba fali ablokanga fali asosanga te o fali fala sala asasala nzambe ebini nini a orientaka bato nzambe ebini nini atamsa bana naye ngane na sabo na za muto na za jalousie na muto pe na kota la muto sokite ndenge likambo ezali ndenge likambo yelinga ndenge na conserva ango ote po sala meli songolo yo ba mutema pasi et ça ngande na stamfandi boy ata njora kangina fali photo fali amener na mukongo et le belange lote ah bon mais retour en njora na victime au monya onde ya elle victime est à Fali. Bah sous les meilleur ami à Fali. Kaye azongi mi ange mi démon. Kaye roga. Kaye elle victime à 100 position. Alors que nga partout na kenda toujours na identité ba warrior. Les gens en place monter na kena na niya kena warrior. Na fana na hérité de cela. Hérité mukona fana hérité mukwa liboso. Mais c'est mon enfant na warrior. Hérité bato ba fande be bato nyoso nie hérité atali ba ngwa be moni muta vérité. Ngam na fande ya ko ka bo kan satene na fande na fande en tant que warrior. On se comprend mais na sola na goga. Ata ça fait beaucoup de temps na monité mais na sola na ye. So na kepa goga na otonga falite. Bango bazana soki nde avandi a okebo atongi. On va kabele 100.
bakabele des alors ba dimension ba $100 na ba dessert ko flatter on biso so les cas na on m'appelle muta benge mission $100 na bona ngapi na bona nga naza muto na bizarre esika bato ba oyo kamtema mabe bazwa ngai elobela ngelote la preuve est que c'est un internet na se contenter na kona na ko zo OK na vana na filmu baoso bambongo tosa sikisa makasi ba finga nga sala ba émission oyo na tangela mama longa tina na sala émission nga mais na nyonso wana e apporter la gloire OK iko bango nde sikone makomo landa gloire nga le temps ba yeba landa gloire nga sakene musika kala aya nga comme dimension première dame et dimension likolo vous comprenez na wanga na ngote na kanga photo na première dame na kanga photo na maman Denise donc pourquoi na dimension na faut mata likolo bongo dans le temps bango ba osekanga inga Shaka Zulu nganga na oyeba nde na opersele ni ba beta lisona na mboko ba beta lisona na mboko OK bango ba oleka ngana otikala ba beta lisona manike vous comprenez parce que nzambe yana essaye nene yanga telema makasi ba jeune on ngosa sanga no tina ya na bloquer o tina nga ba voice ya di au moins ngambo bino bosala longa sala ngo déjà ko finga na finga trop ko finga pendant ko batino so que moi mentionné bi finga ba maintenant sala ngo na temps au pourquoi na ba tena crédibilité na kanga ni photo parce que mutu nyonso commence na lobby likambo atali maman ma atali mbala moko mère donc pour na ko garder réputation ya mère na se discipline na mambo belé parce que après ça nga eloko o epi nga valeur alors nga pe faut na valoriser mère très bien na ça li kamte ba ça la bon ka soit nga photo avec ba ça les loté il y a les loté il y a kanga photo na kanga ta photo au monde des abonnés yo vewane comme arme manique sous les akoyi ko tiela yo $1 million na mesa elobela nga elokoti OK nazaka jalousité na enviaté na se contenter ka na 20 na tant yo 800 na se contenter ka na 20 nzamba pesinga parce que 20 ans na zui ne se fait suivre d'aucun chagrin mutna mutaye bien zueli na yende to fa na internet boy na ça bat bo banga pourquoi mam kolo bona sala siksa ban ke yo so o affronter nga faut banga pour ebeskani na télémélati et on essaie de nous en qui nous doit parce que oko bima Dubaï était silelo oko bimate ni on essaie futa misiko zo fa ni taxe okota ki na mboka batu immigré arabe siko mboka ni mboka ba roi balandela kama kamnyonso na pe mo pemela ikune fo futa yo futa ngo oko bimate kama mina mona place mo boy ozora temps o finga rabatu o comment ko finga batu po o oui bien bateau bataka bateau et ça bateau a quoi supporter charge oui tant on offre ngalo na comment on a bien na offre ngato on supporter charge na ngate donc on finga bateau banda ko supporter charge na te na banda ko finga bateau parce que je me supportais pas moi même OK il doit yo moro oza ko supporter ko supporter OK o comment zoa no j'étais là en bateau ndena vandi beso na vandi cheka mena finga mutu na finga makasi mena so na temps na te très bien pour na sana bato belé oyo so na fingi aza déçu les lots bato vraiment compter na maniqué bato bato pesa confiance belé na minute so sali maniqué likambo na Congo même ta ngana esa yo ngaba kanganga makoso ya Côte d'Ivoire ça analyse à maniqué. Mais l'État congolais, vous êtes comment vous avez harcelé la femme? Analyse à Maniké Makoso. Déjà Makoso, le pasteur Makoso, a ça déjà moto a influent ma casse dans Côte d'Ivoire. Ce qu'il y a et pas youtubeuse ni sur Afrique, mais sur Maniké. Oui, je connais la femme là qui vit au Congo. C'est quoi? Au 500 on a maramusu te. Au Simba bisimba simbate pour aux alamanique. Mais il faut simba bisimba posa na sikisabo. Bisimba simba ya ninga mabe to loba. Mais ya ninga mabe ya la te ya ninga malamu ya la te que dépend de quand l'esprit na et mais mablo au memi. Mais oui. Déjà on débat nous sur le kisi en fait. Ya.
Magie eleki magie à Jésus ezati. OK. Bah tu know c'est vraiment battre mara. Jésus moi me ça m'a béni mais on battre mara. Tout le monde même petit pas pasteur mani. Wana bango. On a so magie eleki magie à Jésus ezati. Ah bon. Mais Miki les autres la bino. Bino tout bozo bundé l'artiste moko au nom de Fally Ipupa. Maniké et qui Shinzura Barozela Bino na yo arena. Ce qui est arrivé que si bino fo bino mbale ko bunde la Fally Ipupa bituma na yo arena et au salon de Fally Ipupa muta bunde na yo arena. Te Fally a déjà aigle. Non, bois accompagner artiste alors. Bois accompagner artiste. Bois accompagner artiste pour poto peser la rabino, poto peser la maniké. Ba mon avis ensemble. Yo na ki Shinzura. Ba mema na ba comment beaucoup 500 na. Wo 500 na quoi. Te ba 500 bino te mais en fait vous a dépiler à ma case. Tu as déplié, il y a porte-parole dans YouTube. Ok. Tu as démonté. Tu sais la makambo pété. Mais vous bundez la combo moko. Tu bundez la combo. Vous défendre artiste moko na combo Fally. Ngana bundé ngana warrior. Et moi yana. Mais azongi est victime. Ah ya ko zo ngana ko vanda 7 ans ezamu ya démonté. Ngana warrior pendant 7 ans za warrior. Na warrior. Sikoyo ye warrior onka lobby akangi photo lobby aswena téléphone lobby yo sakana meseka kipa kokolo. Ah. Mutu boni la répétition so meseka kipa. Ya répétition ba nyonso akina na on s'arrête là pas kina répétition. Afinga Fally. Ya Simba Fally trop. Oye ba kenga kenda boloko pona Fally. Ponga na opeksa njora okota makamba Fally na ko fêter. Nalaki na arme msuste parce que c'est rwana azo finga Fally na modèle moko o que non habite na obimisa arme lourd na bimisa secret mutayi sanga loko wana na tanga été tsilelo oh tsilelo na tanga été na tanga kepete parce que son na tangi mutu wana et c'est na pesi arme bo bete masasi na ko protéger Fally na sanjura na sola na njura njura so voice a en ligne tant que voice a voice wana en ligne a penser nini tant voice tant ngana mituna ka tant so voice wana en ligne donc il fallait porter en plainte za nana ketchup web. Ah bon, parce que nana c'est une femme mariée, c'est son mari. Tu n'as pas le droit de dire comme ça à mon mari. Et puis à cette époque-là, Nana était déjà la femme de Fally. Pour nous protéger Fally, la bimisa et loko moko oyo et ce qui existait, ce qui existait, c'était pour nous protéger Fally. Mais yo le loi besoin de être victime à bimisa na miso bato. Ba batangai. Apesa ba pesa nga peine de mort. Ya attends moi. Poison que c'est une victime et a passe. Oh. Sur les cas où on a pouvoir bien être victime mais poison est victime à passe pour ba la bolo ko manikia kenda. OK. Ouais. Soka zaka mutu malama bana ko linga Fally nga baka Fally anda kuna ya tanto sangana le kan ba keno foso ba tienga na Fally na omela na olundae. Mais jamais na koki ko zwa guerre ya Fally na tika yango na terrain na bundelete. Ngai Fally a blokanga a solisanga te mais na bundaka. Parce que Nabi, n'a toujours que non, ça c'est la famille. Dans chaque famille, on a des problèmes. Il y a une famille, il y a fallu années, ceux qui calent le fallait pardon. Fallait payer $2000, on a dit que il y a beau, il y a cash. Balouk après un mois, finga Fally. Quand on a sur les cas, quand on a rotana, on va dire finga Fally. Aya pas soulé. Tous allons ken piano yebi. Sous la regrettable ah na mimi pas fallait passer mbongo à cause ça fallait non connait fallait passer mbongo akunda non connait a baluka banda finga Fally mais bah oui oui les cas c'est les c'est les camete ko bossa na c'est la famille bien les linges sel et le so salaire et le so salaire on bala moko ya bien mais so salaire on mingi comme habitude alors nous biso ba warrior to linga habitude té le bana le bana Fally mba mo le baso na le banesu je sais que yo za contre qui Shinzura zonga na contre ya zonga parce que peut-être ayana poison na poche bo leader to yeba et po yena vie wana ba okabwana te po yena vie wana ba osala kaka po ngana yebi secret na bango mutu mo ba kufa na katikati na bango ba yebelo ko ni basala alors tant que bango ba ba misaka secret oyo ba bomela babia te ba otelenga na bongo il faut le ba bomba babia pourquoi Liwa normal les arrêter. Liwa normal les arrêter à Kotangola ko sani.
Il y a côté après 3 jours à Bimba bien koufi. Babia koufa boye. Ya. Au moins on va battre pour babia batika ba faire des pères des mais pour au moins au tina inga boloko. So na salaka une semaine makala ngaba buma na mbeli. Pourtant na kota makala déjà ma petit va ça qui mobiliser que normalement nkengo ye awa ko sala ya makaboleka na kati ya pavillon ko sala boete ko sala ah de batina bato. Makam sous parce que eza réseau to bomba yango na motema mais ngana osangana jamais na mwasi wana ah bon non sangana été soka linga fali alinga ndima to nyata vie wana bana poto balinga dio na bino mbale te to sana dio te banda to na internet banda kana ba guerre aleka na te baba mwana nga boma moto te kubando zongisa oyeleka te sot na bani ko zongisa oyeleka to solola kututi to solate. Ah, Manic de John. Ça dit quand on est passé, c'est le passé qui fait le présent. Mon ingana saka, na mutu mona sala semblant, je suis pas une hypocrite. Na linga hypocrisie. So linga en vrai, so linga ngate sa musika nanga. Pourquoi on a que linga OK en toi, o linga ngate. Mukono yo découvrir que linga ngate na boya yo na ni fomo on dit makutite. Mais ça fait la mutu musu a rose a pas blessé yo tant on a remarqué que celle ma bibo roson a pas bon terme oh ya o blessanga na brasa combien Macron yo combien de babito zonga même ba prêtre à brasa ba fan sabiso chance na boya que monte que ba uti brasa na bango ya mbata ba comme finganga ba kati mama wana ba o la vérité te pourquoi que manike ayete parce que ba boya ya yemo albanga ya yemoko que manike ba comme ko ba on que non singa go gambo na 6h du matin Macron parce que na hôtel na 6h ngana binote kasi na bana na brasa na 6h na 6h ti ngana 4 awa 14h personne na yebi na ke na paroga 11h. OK. Au Gabi n'a fait que banque na midi mais ton enveloppe est là parce que déjà hier na imona qui m'a cambré kaki. Alors pourquoi la vérité c'est que no yewana yibi mutalika sumbongo 1 million de francs CFA akimi nango. Pour Gilda Sambende a mutalika. Papa si yombongo bokabana muninga okimi. Sikoyo mutanengo na to fana ndeni tango pesi mukongo poignarder so taliboé a ko loba na ote. Asa hypocrite. Hypocrite, moi j'aime pas les hypocrites. Pourquoi à chaque temps on pousse à permettre à battre hypocrite? Les lois à quelle répétition est victime? L'objet pour $100 au fin à Fali. 100 caca. Non. Pour vieux toza, viens au bengaye. On dit quand quelle répétition est victime, viens au bengaye. Viens au bengaye. Mais yo, au début ça va warrior, tu es mandé on a bisoyé. T'es na oyem ça. N'est ça mon point. Ngamo ba warrior ba bengaye ngaye. Yo mo ba bengala. Ba bengala kuna to abongo so sali kambi ba bengani yo. Mais yo na ba warrior bongisa ozonga déjà warrior. C'est attention wana longa warrior te. Et ça ka ke no balakisa ka. So sali kambi punition ezali. OK. Nous on marche comme ça. Mutu a simba leader na biso trop. To linga te pe mina leader na biso. Po to lo bakeno ay ko zwa ba information pour le bien finir. Mais yo mo lobi bien que bino mbali bo sala mo te ya za marketeur yo za youtubeuse to loba. Siko na victime to na besoin de marketing te. Pour fallait mo maman na muta marketing. Fallait à na TikTok, fallait à na page, fallait à tout. Yo mo na fallait mo à sala ba challenge. Azaka dingam sana biso to ça quand tu as kochaka goutte oyo et rempli sa vase. Mais la vase est déjà remplie. Hein? On vient juste mettre la goutte oyo et remplir ça en haut. Voilà. C'est tout. Manic de John, je pense que. Il y a une cause d'hypocrisie. La cause de la victime. Par exemple, on a pas le finger. Tant qu'on finger, on peut s'en musala. Na défendre. On a d'accord. Na bien au clair. Na za d'accord. Aya pembe na biso po ayaka. La sengela ka par tant à $2000. Ba bengi na tata bango ake aya fingi tant fingi fali yango makambonga na kende na prison. Na finga fali ne na olo bananga biko tika guerre ya kofina fali. Kokota kayango te azwa voice a tia en ligne. Ngana kenda boloko pona opekisa ya tika ofinga fali. Ngana kenda la makala. Lelo aye. Alors bakete ngana contre. Nga esimbate. Yo boyina. Nga esimbate. Voilà, Manic de John, je pense. Sous les cas où je le respecte. Sous les cas où c'est un père pour nous. Mais non, ça la hypocrisie sous les.
Njora na quartier la nini amta quartier la terre amta victime a cause on a victime parce que na pekisa ya finga fali on na betela ngo peine oh lelo baloba na nga na mutu na loba na nga azala ombre na nga ta mutu abi azala ombre na se ka attaquer charnellement attaquer spirituellement so na sama makati te me ba bomanga po nga na pekisa ya tika finga fali lelo abi falite nga la limite nga esimba te ah bon nga esimba te nga na za hypocrite na place wa na za hypocrite voilà maning de tango bazo finga fali bango na badlekechu ye pas aka na kati na ba Karine ba finga fali yango na kendela makamba yango na kendela makamba kasha Willy Musheni ye kaka vous comprenez na ataka Willy pona ye kaka te aoyate et pas ambition en place te ah bon et pas ambition en place te manika boy te pas avoir en place te na rappeler ba mabe na ye na rappeler ba mabe na ye ngana loba na fali bomona ngana sala na loba keno na kanda oyo keno kanai eza na victime na sataka na fali mais na kenda ko sataka na fali na ndako mususu te na loba ni na kata ndako na biso esuka na kata ndako na biso apesa nga punition et sili mais mutu oyo à chaque fois il vient pour créer le mal pour mal wana ngana kendela ngo parce que mbalo ayende ko bomanga pourtant on sala fali likambo na sepelate tano yana terrain ba mbalo ba bominga non c'est la famille ça c'est sa famille ana famille na biso te ah bon famille na biso ezangai fali edi ba dia taso e kauka ba prince ba bia banani ba musicien yé na famille na so ali banda parce que yé ayaka ko boma leader na biso ayaka ko boma papa biso asengi dia pardon ou il est kato asengi pardon comme les fois on est habitude ah bon et là on comme habitude de bomaka ya na famille ko to fali a bomi faiblesse na kata famille na ye faiblesse na ezaki moi na bomi faiblesse yende ba bon faiblesse na été boniko ah bon a se rappeler kaka poto bandela ba voice so yo zongi victime na zongeli conversation neto bandaka tika ko finga fali ko kota makamba fali na kofite baza papa na mwana ndenga na kendela makala ya ko bosa na te jour wana fali azakande kona ote fali azakande kona ote est-ce que ça m'a kamba fali ezaka makamba bana abota mwana na ye ezaka makamba bana musical bokomisa mo bana libumu non mabinyo so wana ilobela ko lo ote yaya ozambo mo yo kasone toboka ah bon atembo mo yo kasone pone toboka ngana combattre na victime oyate ah bon oyate okene répétition pour ngazaite ngana ya repo oyate ngasona na kata repo okota te na l'action ko okota magnifique na kena makala pamba te okota na rep ya victime te songa manike na nakati okota te wapa na lobengo okota te totala okota te na pekisa kayo loko yo katenga na kendela en prison okota te. Merci beaucoup Manik de John, je pense que poto moni to sali G ya to me géri makasi siko pato ok na réalité o sali kambo o ya supembe na bisote oh nandeni na bino bo ya bo sali kambo bo bikente te ba énergie wana o bundaka R1 na so na ngosuste ah bon o so ka faki o ya te atokira pa victime ato bo o so na ndako na bino wapi ndako na bino se kweya oto ana kilelo ndako na bino fala sakina world oto beta masolo ya world sera li pute leka to sto beta kipe na martyr to tonisa ki to beta nini so oyo to beta carré to beta former cette bible donc oyo oya yo wana leka ah bon c'est épuisé. Voilà, Manik de John, bateau tout balanda qui yo va retenir nini na passage non émission. Bateau balanda ngai na eka koloba ke non. Bolongola ngai na makamba crime. Wande na ko sa te pona boma batu te même spirituellement. Na okoka te. Mais soyez na mamba guerre d'esprit na okoka. Et puis de deux, njora nga so la kata repa est victime so tiete mbeyaka. Okota te. Nga kena makala pona fali okota te. Et puis là on baba mi continue so est victime ba oyoka. Mi continue biso tout. Mi continue biso tout ba oyoka. Ezala ou Yorobo, le chef de l'armée, a oyoka. Son ngana na katara piki sinjoro okotati.
kobosana te kena boloko afali kobosana te bosala ezalaki kena ou bien formule 7 ezala détruit ou bien album na bino wana na bamba na se wana ezala détruit. Alors moi j'ai réussi, j'ai gagné dans ce album na bino na tianga na sima kona nyati yo siko formule 7 comme la Bible yo nga na rap okota te yo okota te. Manic de John, quelques personnes vont dire qu'ils t'ont pris Orlando pour que tu aies je pense que... Mais au côté, on va la séance des filles, au côté. Au côté. Donc maintenir la décision. Maintenir la décision au côté. Au côté, il y a un boloko pour faire au côté. Ah bon? Au côté. Des personnes. Il y a un consigne pour faire un boloko sur un côté, une semaine pour poigner. Il y a un boloko sur un côté. Au côté. Il y a un personne qui a fait un consigne sur un kainga net na butu, bachanga mbeli. Au côté, au côté, au côté. Ama babilo na bino bo sala mikemike wana okene ngaso na kata rep o kota te pa mise na biso oye na poison oye na nini mbalo yo zwa nini te foto tuna mutu obosana ki nini mbalo elo ni yo bosana ki o kota te ngana mwasio na kenda boloko pona fali o kota te. Merci beaucoup Manic de John, je pense que Manic. Non ça so ba jete loko na lo bango pena na kana na motema okota te na pekisaka yo na bitika ofinga fali o préféranga na ke makala bana nga batikala okota est victime te okota te. Merci le général ba warrior okota te wana sali wana se ngana kata rapi okota na bengano kwa mbwa on dit ata fali afande boka na bengano kwa mbwa. Pour nous bosser na makamno kibo. Pas même une année bosser kenga ocho kene boloko pona yo. On dit conversation absolue ne bandat. Tika ofinga fali, tika on y a ta fali toi un album na terrain. Tika on y a ta fali au préférant na ke boloko kota tu as le kuta. Ngoni boyeko, o le kuta o kota tie. O kota tie, on dit na lobi o kota tie. Mi continue biso nyonso. Il y a un victime. Bah on sous le kauka. Fiston coloqué Zapatero. Edi Badia ta papa Edi. Oh kota te songa na kata rep total. Merci beaucoup, Babone fidèle. Merci à tous les disposés qui t'ont pour Rolanda Bisso. Un grand merci à Dada Ulungu na Suisse pour la bien maman sociale. Merci à l'équipe Mombimba et à Film Télévision. Un grand merci encore une fois à Jason et Makassi la de Bundes. Bon anniversaire déjà à Anna la Barbie, poupée Barbie, Anna la Barbie depuis Istanbul. Bon anniversaire à toi, une année de plus, ça s'est fait. Merci aussi à mon petit frère propre Kevin Chimpi, à Rolanda Bisso Sikoyo, merci à mes grands les banquiers, et puis aussi à les boss JB Koumalouta, les vrais pétroliers de Dallas, depuis Dallas à Rotel à Bisso. Merci à m'abonner fidèle, je pense que tout le monde est bon. Au prochain numéro. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui est en mode donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? Gideline m'a conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.